Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'ère dans laquelle beaucoup il y a vraiment émission sur le Bélané, émission de classe, émission sur le Bélané, cellula, émission sur le Bélané number one, avec le président, mon frère, toujours mon fils, compliqué, compliqué, avec toute l'équipe nationale, il y a together. Chilo Cinéma Télévision officielle, vraiment, beau s'abonner massivement, bana Cape Town, bana Djobu, Afrique du Sud, Mobimba, chaîne Nabino, Yango, chaîne Nabino, Nakumba, Chilo Cinéma officielle télévision, en tout cas, bon, à la dessus, ils sont star Nabino, pour défiler, on a ba cinéma, pour ba gaga solo, ba émission à Kitoko, Toko Zanga, Teko Sepe Sabino, na Chilo Cinéma officiel télévision. En tout cas, vous s'abonnez massivement. Maman top. Maman ni maman, moi ça dans la génération qui a s'abonné déjà. Vous osez l'année, vous s'abonnez massivement. Tous les cas. Shalom, naba ndeko nyonso tout. Il y a émission Tolo Belande, émission Kitoko, émission de classe, émission Edo Sepelisa banga tout ya monde entier. Oyo balandaka yango vraiment partout esika bozali toyebi bino lisolo kitoko oyo tokosolola na mokolo ya lelo esika ozali bongama deja zwa kiti na yo fanda benga mama benga papa bolanda lisolo oyo botala video oyo bokomante boyebisa biso mabe eza wapi malamu eza wapi. Vraiment merci topesi merci na baoyo nyonso bakomantaka epi bopartage bosabone massivement tidela bandeko bapartage na Chilo Cinéma TV oyo ezali na kati ya émission Tolobela nde. Donc bosabone ekosala bien mpona mosala ekende liboso. Vraiment lelo toza kolobela likambo ya bapaster balobaka moti lelo baka bato balobaka ke non bapaster bakabaka te bapaster basungaka bato te bapaster balingaka kaka bango moko babonga na bato mosusu babonga te na nzoka eza mpe na baeglise eza mpe na bapaster mosusu oyo basungaka bato. Vraiment tomonaka na bamboka mingi ya mindele esika bato baza na baeurope nayebi te bazoyoka biso bato eza mpe na baafrique du sud bato bazolanda eza na baeglise mosusu ya mindele tomonaka mpe basungaka bato bapaster bapesaka bato biloko ya kolia bapesaka bambongo bapesaka bato misala mais tomonaka jamai bakoleka na chere aloba ke alekisi motu bapesi motu mbongo bazofilme yango mokili mobimbe mona omoni topesi ye mbongo azali na problème boye to nzambe alakisi to tosunga ye topesi ye mbongo esalamaka te tomonaka yango na baeglise ya mindele esalamaka te mais toyebi ke motu moko akokoleka liboso apesi témoignage. Mais na nsima okomona bango moko bapaster peut-être basika na nsima sans caméra sani batuni banani baza baproblème na église basungaka bango banani baza baproblème na bandako basungaka bango tomonaka yango toyokaka mpe toyebi eza bongo bato basembe na baeglise ya bamindele bazolanda biso bayebi eza bongo. Mais na baeglise na biso bacongolais biso tolobaka te bacongolais basungaka te bapaster biso basungaka te mais eza bapaster oyo basungaka bato. Mais toyini totuna eloko moko tozala video moko tokotia bino moko bolanda eloko oyo paster asali eza malamu to eza mabe parce que ye moko soki olandi maloba na ye alobi eloko moko alobi bible elobi soki loboko ya gauche epesi ya droite emona te mais okomona ke ye moko ntango asali eloko moko na eglise asungi moto na eglise azwi moto na bini te liboso apesi ye mbongo na miso ya bato epi bakamera ezofilme elekisi na réseaux sociaux yango tolingi totuna eske acte wana oyo paster asali eza malamu to eza mabe. Vraiment tozosenga bacommentaire na bino eozala bien esunga biso toyeba kosunga eza malamu to eza mabe. Acte wana ya kopesi moto osalisi motu foleka moto liboso ya eglise mobimba bamona epuis bato bafilme yango eza baspectacle po bato bamona to esalama eza malamu to esengaki esalama bongo mpo bato bamonaka nzambe azosala to bato bamonaka bapaster mpe basungaka bato. Vraiment lelo toyeli kaka likambo wana tozosela bacommentaire na bino bobenga biso numero na biso ezali wana plus 27 67 042 13 56 plus 27 67 042 13 56 bobengi biso na WhatsApp bokozwa biso
soki to olingobenga oloba tozali soki to olingi otuna question otuni benga biso soki mpona likambo lingi tolobela tokolobela yango mpo oyo eza émission tolobela nde. Vraiment merci bolanda video bongo na suka tokoya koclôturer. Kabundi Walesa apesaka mbongo te po bamona ye. Il ne donne pas l'argent pour être vu de tous. La Bible dit soki loboko mwasi epesi, si la gauche donne, ya mobali eyeba te, et la droite ne sache pas. Cela veut dire quoi? Intention. L'intention que tu as. L'intention oyozopesa la mbongo. L'intention avec laquelle tu donnes l'argent. C'est ça. Intention. Si tu donnes avec des intentions et d'être vu par les gens, c'est ça ce que la Bible dit. Là tu seras au bout. Et même si tu donnes dans la chambre à coucher et tu sors, tu commences à crier. Oh, l'habit qu'il a porté là, c'est moi qui lui ai donné. C'est ça ce que la Bible dit. Mais tu as donné en cachette. Mais comment c'est sorti maintenant? Cela veut dire c'est-à-dire tu as donné avec la gauche et la Bible a connu. Dieu vise l'intention. Si je me lève ici, je bénis les gens pour que les gens sachent que je donne. En tout cas ça va terminer en Angleterre. Mais j'informe le monde entier. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis très longtemps. Mes enfants me connaissent. Bouchuma il me connaît. J'ai commencé à prêcher l'évangile. L'évangile de donner des véhicules. À partir de ma façon de donner. Donner des motos. À partir de ma façon de donner. On a commencé à prêcher l'humilité. Un patron qui chante. Un patron qui prie. Ça a commencé avec moi. Je confirme. J'ai amené l'autre évangile. Évangile avec le Père. Évangile avec le Père. On prie pour quelqu'un. Tu es touché par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et tu l'es béni. C'est pour cela que je suis en train de parler de Jésus-Christ. Je parle avec assurance. Donc je prie. Même si je suis au milieu de 1000 marabouts, il y a toujours du charisme. Il y a toujours la présence. Je suis calme. Et je déclare automatiquement. Mais c'est ça. Oui. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il a dit à ma femme, il a montré ma femme. Il y a un frère ici, souvent quand on chantait, il venait avec la Bible à la tête. Quand on chantait, il dansait avec la Bible à la tête. Jésus a parlé la nuit. Il a dit, cherchez les garçons. Mais le garçon il est où? Mais ça fait beaucoup de jours. Je ne les vois pas. Malgré qu'il est dans la souffrance. Mais Jésus le connaît. Jésus m'a dit, c'est lui. Vous allez lui donner $5,000. Mais le garçon il est où? Je le cherche. Ça fait des mois et des mois. Et celui qui te connaît. Jésus qui connaît tes problèmes. Il te voit. Il connaît ton nom. Il connaît la solution. Il est où? Naina kolemba lisusu te o osalela yo Yahweh. Akondi il a mis laissez-lui le passage qu'il parle. Oh Zami.
Tu as fait beaucoup de jours sans venir à l'église. Tu étais où? Nazaki, juste retrait spirituel. Abanda kosambela juste na ngomba et puis na méditation nanda. Olala kawapi? Naza na 24. Musale sila. Musale sila. Ozana mbongo te. Nazo mona mbongo te papa. Ya mutuya eza alliance oyo se manifester. Mbongo eza te pasi mezamba zali. Zambo yo sinda zali. Nzamba ayebisi biso tolukayo alakisi tolukayo nzamba ayebi yo yango nga moko nazobanda kopambola yo nzamba alobi na pe topesa yo $5,000. $5,000. Le Dieu là que tu as servi, tu es à la montagne ainsi que ton épouse, ce Dieu là te connaît. Il est venu se révéler à nous pour nous dire que nous puissions te bénir. Moi-même je commence par te bénir avec 5,000. Tu peux compter. Ce jour ici t'appartient. Hein? À part ma dîme au bazo pesanga na église. À part les dîmes qu'on va me donner à l'église. Bongo nyonso tokotia offrande lelo tozo pesa yo. Tout l'argent qu'on va mettre comme offrande aujourd'hui, on va te donner. D'abord tozo saler l'appel de fonds. On va d'abord faire l'appel de fonds pour toi. Et puis par après. Et après. On va prendre toute l'église. D'abord, l'église mobimba. Je demande d'abord à toute l'église. Profiter onction Profiter de cette onction qui s'agit de $500. Je commence d'abord par $500. On a touché. Tu es touché. Yaka. Viens. Azam. Tous avez déjà 6 personnes, $3,000. Awa. Il y a déjà 6 personnes ici pour $500 chacun. Ça fait 3,000. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a encore 2 personnes. Ou mardi ou mercredi. On a $100. Il y a aussi $100. Il y a quoi fait ça? Viens donner. Maman, j'ai la pêche de sous $5,000. Abengi kuna pêche de sous $5,000. Maman, je l'ai envoyé le message. Il lui donne encore $5,000. Laissez maner. Maman, j'ai la pêche de sous $5,000. Non, c'est ça les 10 000. Mon fait. Merci papa. $200. $100. $100 lobby. Merci. On a $50 à couper ça. $50 à couper ça. Osala ya Getsemane lokola kasoni. Osala ya Getsemane sanza kaida. Osala mbongo $20, $10. Yaka no kikobesa. Yaba deja ke zali mbongo zo pesa. Yaka na mi ndemo pesa confrande na église. De l'offrande zate. Mbongo yoso dozo pesa ye. Sœur Maria Didier, Belgique, $150.
lololanga Yesemane Où est ça dit? Famille Mumbongo, Suède, $100. Bosana bachimbo yango chana kitunga mbala moko. Papa, mwana kitunga na yo. Zombongo. Où est ça histoire? Où est ça makambo ya Bible yako kwa na Bible? Merci maman. Deuxième année. La loyer santé. Maman Sandrine. Paris. Auprès de front. Oyabatwa Kati. Oyabatwa Libanda. Nyoso. Okomitangele yomoko. Chaboye. Chaboye. Ça va. Merci na bande kono surtout boti kolanda vraiment vidéo on a aidé que c'est plus bino bisika bozali na aidé que pas que de batali yango na aidé que beaucoup comme na biso beaucoup sala ba commentaire na bino est-ce que pasteur asali mabeto asali malamu to soki asala kango asala kama mabeto asala kama malamu vraiment merci na bande kono surtout oyo balandaki émission pe na bande kono bazali ko soutenir biso voilà na ko feta merci na grand frère propre Pitou Kalo, sponsor ya mnene wa simi émission Tolo Belande, puis chaîne Chilo Cinéma, Pitou Kalo ya Mama Anika Longo, Pitou Kalo ya Mama Anika Longo, tout petit ba mote sika zali na Belgique, voilà de l'autre ba mote na biso na Mi José Zete Moyindo, dans le Belgique eza tombé ba monde ba sini masolo kuna na bienvenue mo Kambila, sika zali ba mote ba merci et de nous pour soutenir chaîne Oyo. Edi Ilunga esika zali ba mote ebele te ba merci na ye Mike Biengo esika zali topesi ba merci ebele toye ko kitana grande sœur na ngai Masidi Nadine esika zali ba mote ebele na grande sœur Chantal Masidi ba mote ebele na bande ko nyonso tout o boza kolanda biso esika bozali wana tokei na Paris toza na Jean-Marie Likala balobi esika zali na Londres ba mbote na biso ebele topesi na Sego Makoso wana azali na Londres Popol Mola topesi ba mbote ebele bisika azali na Londres topesi mbote na biso na Ya Eder Sasa na kati ya Afrique du Sud topesi mbote na biso na Pasteur de Yeki Yayo na Papa Oswande Saka topesi ba mbote na biso na Fit Kandolo na kati ya Lola donc tala ga na Lola donc kamati to ya liko na kati ya Lola voilà topesi ba mbote na biso na Rosi de Panama madame Tolo de la Rama solo ningo lobaki to kituna to ka mbote na biso na Dieu merci Makaya bisika zali ba mbote bele tozo kita tusu ba merci ya nini na André Kisonga esika zali ba mbote ba merci na bino na ndenge boza ko soutenir émission Tolo Belande Jo Mo Wawa esika zali ba mbote ba merci bele toza toujours ko zela bino bo matita chaîne na bino oyo ya émission Tolo Belande na kati ya Chilo Cinéma topeka merci na biso na Agil Boka esika azali ba mbote ebele ba merci na bandeko nyonso tout oyo baza ko soutenir ba émission Tolo Belande Aziz Moka pire petit azé na ye Pitou Kalo balobi ba mbote ebele na famille Kamanda Mobimba esika bazali ba mbote na bino famille Seni Mobimba topesi ba mbote na bino famille Masidi topesi ba mbote na famille Lakat topesi ba mbote na famille Nzinga vraiment boza ebele Zambe a pambola bino ba merci na biso na papa ote angetaka mokonzi ya bilili merci na bandeko nyonso tout ya émission Tolo Belande tokutani prochainement na émission mosusu oyo toza kobonisela bino tokolobela makambo ya mabala vraiment kolo apambola bino bosabone massivement bopartage lien bandeko balanda
émission tolobela ne émission kitoko oyo ezolobela makambo ebele ezali kosunga bato vraiment kolo a pambola bino bisika bozali. Bye bye. Émission de classe, émission sur le Bélané, et nous là, émission sur le Bélané number one, avec mon frère, c'est d'ailleurs mon frère, s'il te plaît, je me toujours motivé, compliqué, avec toute l'équipe nationale, il y a together. Chilo Cinéma Télévision officielle, beau s'abonner massivement bana Cape Town, bana Djobu, Afrique du Sud, mobima chaîne nabino wana yango wana chaîne nabino nakumba Chilo Cinéma officielle télévision en tout cas bon za la dessus biso ba star nabino to banda ko défiler wana na ba cinéma bo za ba gaga solo ba émission ya kitoko to ko zanga te ko sepelisa bino na Chilo Cinéma officiel télévision. En tout cas, vous s'abonnez massivement. Maman top. Maman ni maman, moi ça dans la génération qui a s'abonné déjà. Vous osez l'année, vous s'abonnez massivement. Tous les cas.